Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Bonsoir, bonjour. Na mutunyo so ya kozwa occasion ya kolanda émission ya Mama Bijou na mkola lelo ngande kola bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'or. Mama Bijou d'or lelo na elibino ndeko na ngabo ya mobali na mboka ya Congo, aza journaliste ya Mama Bijou na kombo ya Azmak. Ameki kosala video alobi Mama Bijou la fois passée to mona ki osala ki biso video bandeko batuna ki yo ba difficulté nini okuta na nango na musala na yo ya maison de passage. Yango wana nga etake journaliste na yo na ye lelo oyebisa biso combien oganyaka yango na musala oya maison de passage et puis ba positif nango eza nini depuis banda musala oyo. Mama Bijou d'or avant na banana ko développer yango bien na otila bino notre star na kombo ya Azmak kande na banda nga za Bijou d'or. Mama Bijou d'or d'abeta masolo zaka chaque vendredi na 20h30, chaque dimanche na 20h30. Mama Bijou d'or na loba campé na roko changer jour. C'est mieux ta mususu olanda Mama Bijou no s'abonner, s'abonner na Bidor TV, fina croche la notification pour na ba 1+ na ndem tu sala musala nga emata. Pour na pe biloko nyonso to Mama Bijou d'or abanda kotia ekomela kayo na facilité nyonso Mama Bijou d'or na sala makambe belé na sala ba émission belé na sala ba promotion de star na sala ka ba promotion ya biloko batu Mama Bijou azala na pona ba publicité Mama Bijou d'or beta masolo na bino ozala besoin Mama Bijou d'or beta lisolo na yo net mikolo bandeko na ba pesinga masolo ebele ozala besoin Mama Bijou d'or beta lisolo na yo contacter nga na numéro yo kobima na suka na ba publicité la biso maison de passage benganga pesanga maison pesanga na lisolo na yo pesanga publicité na yo na sala ka ndenge oyo kolinga na beta lisolo na yo kitoko oya ba polémique Mama Bijou d'or tiango vraiment à côté parce que na linga ba polémique te na linga ba problème te lisolo e ko pesa conseil en tout cas dans beta donc naza Bijou d'or. Donc, ce n'est si ba émission en tout cas bokendete na otia frère Nabiso ndinga tuninga ba question après na ozonga après na ko répondre yé après na otia les sous ba témoignage hein ya maison de passage Nabiso ba témoignage ya bato ba pesa abiso confiance o ba kene na maison de passage Nabiso na suka et puis na otia la bino les sous ba publicité toyo kala nous frère Nabiso notre star na kombo ya Azmak et puis Mama Bijou d'or azongela bino. Merci vraiment na bata poto, merci partout dans le monde, merci na banangola partout bola nangai. En tout cas, où est la question na na tout na Mama Bijou d'or. Parce que biso tout ça na chaîne na Mama Bijou d'or. Mais lo que ça la biso pasi o ngana ngana tuna ezelo e kanga manga na motema ngana yeba mama nanga mambo ebele na ndamona ba biso na mona osala olobela ka trop ba négatif. Ce qu'on a posé na yeba ba positif na yo. Si au sala flat hotel, au sali resto, au sali bar, au bénéficiera combien? To au bénéficiera nini na biloko yo au sali parce que na auto la dernièrement émission na yo na monaki au lebelaki trop ba négatif. Yango en tant que oza chaîne na journaliste na yo. Ezali loko ezala nga na motema. Yango na ina tuna yo Mama Bijou d'or yebisa nga na yeba ba bénéfice nini oyo zo ka ndongo sala flat hotel, ndongo sala resto, ndongo sala bar. Non ça la boutique bénéfice nini oyo ozwaka en tout cas batebele basenga ngango ndesi bazozokana bazena posa baye babatisa shuka la katangasi na Luanda balena posa baye babiloko oyo timba lipasa na Toulouse azena posa ye biloko fiti canadienne azena posa lokolo ayeba eloko est-ce que maman na bino bénéficiera ndenge nini eloko asali en tout cas maman na posa réponse na merci. Oui bon uti kolanda notre star na kombo ya Azmak. D'abord, on repère yo merci na courage oyo et salio pour la routine de la Mama Bijou d'or vidéo oyo pour la retour na soki to gagnera combien na kati ya musala oyo. Merci beaucoup na mutuna na yo na ko répondre yo vraiment na pété nyonso na yebite eloko nini oyo nga na koki ko cacher na cacher eloko te na obimisa tout
pona opesa baninga mususu courage ezala mutu mususu ta mususu za posa pe osala eloko o mama Bijou asali ta mususu loka mama Bijou asala vidéo moko na loba toujours ba négativité ba na loba toujours ka ba place nini o esala biso kaka na mutu nyonso tu okuta na vidéo oyo mama Bijou na okolo oyo koza deuxième partie à liboso mama Bijou na loba ki place nini o tozo betisa mabaku na yango ebele kosala musala surtout na batu mwindu place nini o toza vraiment na kaka et puis musala na biso ezo boiter na place nini nyonso tu na lobaki siko na ye pona ko répondre notre star na kombo ya Azmak parce que le mama Bijou yebisa biso so gagnera combien parce que mama Bijou donga na lobanga na mona musala na sala la kalanga ba tout ça la publicité no za bezo mama Bijou asala yo contacter nga lancer la publicité malamu sauf que maison de passage na biso eza na Matonge na Irebu A37 nazwa vraiment ba responsabilité belé parce que ngamte mtu na yamba bino na ba téléphone ngande mtu na classaka ba réservation na bino donc yangwana masolo penze ya maison de passage oyo eza na Matonge donc maison de passage Bidor donc mama Bijou vraiment na yebi yango mingi parce que naza vraiment na kati notre star na kombo ya Azmak question na ngali eloko na ngali boso na ko répondre réponse na ngali boso partout na mokili na mona teza bato banzima ki na gagner million atangeli bino na ba million ngo mais nga vraiment na mona ngo ça sert à rien aya vanda boya na ya loba na bino na gagner kata mususu autant na gagnera 5000 na gagnera 20000 par mois non na koyi ko sala yango te donc na koyi ko sala yango te eza na ba raison moko boye ba na kutu na kati ndako baloba masolo mbongo baloba te donc c'est ça voilà que toi na to sauter donc et puis pendant ko yebisa o lisusu na musala o eza salaire ya fixé eza salaire ya fixé o ko koloba ke na moi mobimba na gagner ata mususu 4000 na gagner ata mususu 5000 10000 non eza na salaire ya fixé parce que tout ça là ba moi mususu o eza la kita mususu sur 6 chambres la biso mama Bijou azoloba ta mususu beaucoup tena no pe na mutu moko kaka so nzamba pamboli bino eza ba moi mususu peneti ba juillet ba avril ba décembre on a penza na tous les 6 chambres boza la batu et puis ba contrat ba 2 jours té ba contrat ba 4 jours té ba contrat penza ba 1 mois eza ba mususu ba beti penza ta mususu 1 mois et demi so bo sali bongo bo sentir penza que oui en tout cas moi oyo to koti simbongo donc eza vraiment na salaire ya fixité de konanga Azmak moi vraiment la pesa yo côté wana ezalité donc mais to gagnera quand même na sens que soko sali ta msunda kuna yo bato akofutela ba futela muto akofutela pa okoza la keta msu 2 mois 3 mois zo futa na epe yo ndako te et puis bato akofutela ba bebisela biso bandako makasi malgré ba o pe bazo kende au moins la mutu msu abeti 1 mois la chambre la biso mingi tam sur le kweza pe na ba couleur ba pembe au cas moi peza tango abimi atiki ndako salite ya kosakala te moi po benga ye yaka ezalité botika la ka akobongisa donc mais ça mieux par rapport aux autres musu mutu akofutela vandela autres musu 5 ans 10 ans na kati ya ndako donc surtout sur aux mutu moko bafutaka yo te e bando betisa oka toujours mabaku par rapport oyo ils ont un jeu de chance ils ont un jeu de chance so nzamba lo bia pambola rapenzo zo comprendre teresa donc mutu azobima mutu azokota mutu azobima mutu azokota et puis bato ba problème te parce que so nzamba linga pambola yo pambola penza la bato ba problème te so ki pa ko pambola yo so ki pa ozui penza ke oui ma pamboli mususu ke o sepeli ozui pe tam susu bato ebele mais bato nyonso to baza bato ba problème oya ko ya ba pesa ki mbongo tam susu ki mbongo wana aussi o salele yango musala mususu parce que biso to continue toujours ko sala misala au cas moi penza comité mususu akitina kin abotelo et compréhension au cas moi tam ça linga voyager abotelo et compréhension ba yebiso ki na changer date donc c'est la mbongo nanga voilà surtout mama Bijou do aloba ki wana eza ba négativité à musala na biso mais pour na hôtel Sabino pour na koloba o eza bien pour na musala oyo eza kaka ke par rapport so nzamba lobi atia loboko na ba moi musu en tout cas to sepelaka to sepeli penza na tous les chambres au moins la penza
la chambre mike tam 50 ekoti si ba 400 ekoti si tam 450 450 chambre ya minene tam ekoti si ba 1000 tu vois mona kala na mois moko to kangi penza mbongo ebele mais elingi koloba te ke ezalaka chaque mois mais biso tozo sepela nango par rapport à kochaka ba locataire au ba vanda ba futa mbongo chaque mois condition wana eza nango malamu eza la condition mutu pesa la mutu penza ye aye pa la bino lobi mama bijou ça elle a pris dans vendre 4 mois dans vendre 5 mois en tout cas wana penza tozo sepela makasi malgré au ça elle a kaka prix mais eza bien a futu kitoko ce qui séjour na esili atikelo ndako na yo akei na ye ba biloko bon peut to kuta na nango ya onde mtezo sala kito sepela na musala na biso. Et puis musala o lisusu bien nango lisusu ezali ezaka ba connaissance o tozo sala mama bijou alobi kaka ndenge moko ezala mutu musako yiko ya olukelo ba problème donc ça ela bino ba publicité ya mabe ko lo ba toujours ka makambu na bino ya mabe ko ça ba témoignage ya mabe ezape na mutu mususu maso ka ye a koti penza n'esprit bien a vandi a sali séjour na bien a tie penza mutu na ke naza vraiment na kini et loko yon surtout ko kiko ya ata mama bijou asira biso boye ata mama bijou azongisi biso boye mais loko mo ikoki ko ya na supporter parce que naza na kini bato abongo en tout cas to kuta na bon pe mingi na nzela na biso asali séjour na malamu sans problème ki to mo na pete ke ovanda ko mususu penza donc abenga yo episo lo baki na boye ozongisi kinga ezata asali séjour na malamu so ipozo tout na nouvelle na parce que so mutu akena kini ezat obligé te il faut mama bijou benga ka chaque jour na do benga na ngayo te mais na banda ko quand même ba nouvelle na yo. Chaque fois que tu as un appartement numéro 1, ndenge mama bijou aza bien, aza papa moko malamu, aza maman moko bien, aza na été abimi na ye, abimara na ye, azonga na ye na butu, aza na ye très bien. Au moins là, ndeko sali séjour na ye bien, kitoko calme, ma yo posa bien, vandi calme. Si ko soto zui bato bongo, au moins là, séjour na ye kuna na Congo yo posa calme. Mais ça la mutu musu peso yo akei boye. Séjour na ye kuna na Congo ozaka mutema likolo parce que chaque jour tam ça zo lukela ba problème chaque jour zo lukela ba problème azo bosana tam susu contrat la bino ndenge zalaki atanga komi na kin alinga salela kipoto alinga salela soki kinini akomi orgueilleux akomi ko bosana ke yo na yeta bosana ki contrat nezaki ya matonge akomi ko donc alukeli ba problème mais vraiment musala na biso tozo sepela na batu o bazo kende akei donc akepe un esprit a bien ayebi ka kiti na kin ayebi ka kiti na matonge donc o ezala rapenza ke oui moko beto koti na makala to lambi bandeko na ba yeba lambi na makala bolie au sali séjour na bien parce que roleka na yo vraiment bato bongo to kutana na bango mingi en tout cas mutaboye comment on appelle asali séjour na bien ceux qui oyeba qui était vous sali pe connaissance na bino ndenge mama bijou vidéo mo na te ko yebisa bino na lobby tozo sepela na musala o mingi pona ba connaissance ezo fungoela biso ba porte comme ezo fungoela biso pe ba ezo fungoela biso pe tam susu ba problème mais ce ko problème oyo ko fungoela biso e ya pona ko bangisa biso te parce que ba lo biso so koti na monde ba faire o ndima nyoso na affaire nyoso tunde la sala bino vidéo ya liboso positive ezalaka négative ezala place eza positive to memi on peut kana ndenge wana tant comme pe négative to memi on peut kana ndenge wana donc pona bato bazoya na esprit a bien on a ko bima penza na esprit a bien connaissance ezo vanda azala na France au moins atikala ta musuko benga yo atikala ta musuko tala ba vidéo na yo atikala wana ta musuko pona ko lukela ka yo ba client ce que moni muto ainga ki ne pas mama bijou sur la bien parce que la plupart ya batu nyonso tout ba leka o ba ya na esprit a bien ba kende na témoignage ya mama bijou ka ya malama za compréhensive te mama bijou ça ka bien ce qui est la muto yo ye ta mususu pona o ya ta mususu o sala ngata mususu ba makambo ngana to yo kana kite o memela nga video au monde penza que mama bijou pas à peine à vidir mama bijou pas même peut vidir mais le kola botuninga kaka lelo na loba ngaka makambo yo o ngala zo sepela na kati ya maison de passage na biso eza ba connaissance eza ba connaissance eza ba moi o nzamba tiaka loboko tanga tie loboko mo pe bokangi pe monta moko ya bien na moi tam so landani pe 2 mois 3 mois au sentir penza ke wow mais so ipe yete to kumisa ka nzambe parce que musala ngo eza na ngobongo eza ba tumsu ba loba eza ba flat eza belé ba place ngo eza belé est-ce que vraiment on gagner quoi biso to tia mutu biso to sepela parce que mama bijou dans lobby il faut d'abord tango zo sala biloko bongo
il faut d'abord un esprit qui a un bon tant que tu as un esprit tu as le loco tu as un esprit bien pour andar qu'on a biso ezala toujours malamu ndako na biso ezala toujours bien et ezala toujours quand la position ana par rapport to ndako to tia mutu moko abebisa lupamo na sens o biso to sali yango wala un jour pe biso mo na pe kana famille tam su 4 mois aussi tam su bakiti moi aussi Mathieu avandi be moi aussi Dali avandi be moi aussi Bijou avandi be moi aussi Derek avandi be moi aussi Daisy avandi be moi aussi to kaboli ba chambre la biso pe to vandi to à l'aise so pe to zate na sima pe ba to batikali ba louer na bango ba place dans l'esprit o ya maison de passage na biso ezali so to zui to kumisi nzambe so pe to zui te to kumisi pe ka nzambe mais ndako na biso ezala toujours kitoko et puis bato bazoya o bazan esprit à bien bazala apenza ba ye on a connaissance etikali kande na lobby connaissance etikali pa comme ko bengela o bato tam supo akende ki pona ndako mais etikali makamanda ko be ba kopi mususu tam supo so ça la problème ne ya bengi yo posa la problème o bengi e connaissance etikali pona ba connaissance penza mama Bijou e bani na États-Unis mama Bijou e bani na Londres mama Bijou e bani na France mama Bijou e bani na Belgique mama Bijou e bani na Italie mama Bijou e bani na mboka ni susu anglais nani mboka li susu ni bato balukanga mingi Canada, Maman Bijou est presque partout, Maman Bijou est en Allemagne. Donc grâce à Moussala, oui. Yangoana, ma place où Maman Bijou dans nos CPA, Yangoana, par rapport, ils allaient toujours au Mona, place Moussou Penzapé. Moi, Moussou Penzo, mon épée, caca, qui vous pose sortir comme ça là-haut. Mais tellement Maman Bijou dans la lobby, et si vous êtes aussi au côté ici, le beau côté, si Kalipeka, bon, mon lobby m'appelle les sous-soutés. Et ça, dans le colonel, moi, Maman Bijou, on évite au côté dans le monde à faire. Le problème il y a surtout que là vous avez un thème solide vous avez un thème ma casse et on se que l'autre aussi nga kimote ma casse wana et ya oyelinga na problème okuta na problème o salinga bo nga pe na zongi siobo oyena ninga bien ozupe na ninga bien oyena ninga mabe so lingi pe to sala li pe bon to sto koti na monde ya ba problème pour le problème aussi to linga to mona elandio mais vraiment pour na kozonga na nini ande ko la biso tuninga moyena ebisa yo combien to gagnaka ezate moi ba bien fait lango penza lango pe belete na pesio penza ka eloko esali pousser biso to sala musala o yangwana ndako ezo zala toujours propre ndako ezo zala toujours bien batu bakei to bengisi pe muto ya couleur a koti azongisi couleur ndenge zalaki batu bakei to bengisi batu ba ye ezana famille mo ba uta ko kene mikolo la bakende ba ki ko kuta na ke biso to bengisi batu pona ko ya ko sala nini ko kobongisa ba split na biso c'est-à-dire ndenge zana ba climatiseur ceux qui vendent ça les entretien nango et ça la ki mingi to bengisi penza mutu ayeko sala ba traiter ba climatiseur nyonso et bisa penza ba salité ça la salité na ndako donc to bongisi to zo sinda ko ndenge zala ki sa genre bengisa ba to ba pompana ba ya rapona ko pomper pona ba insectes ba ye ba sali ali bokangi ba chambre bokomi kozela ba tumsusu ba ya en tout cas to zo sepela na okana modèle wana tozo abatu te ndako zo sala kaka toujours wana eloko ezaka important so bato bazo sala kuna so bazui déjà ka ba salaire na bango omona motema Maman Bijou ekiti parce que biso totombola malembe Maman Bijou lo bambangu mbangu ndepema via ya pressé qui boyo aussi bakisi to bandi commerce leloté donc ce to zui muke to kumisi nzambe to zui pété to kumisi nzambe eloko ezaka important na vie ya Maman Bijou ça la nini bonne santé nazanga ya koliate bana bazanga ya koliate bana nanga bakindike classe bana nanga bazala na éducation bien santé na ngeza la kitoko tanda ke ndiko pesa liboke pa médecin talinga bi wow zupa eloko Maman Bijou dor asepela yangwana donc na lingara te ke na banzi musinde to banzi musala boye to ko imaginer te ke mbala moka il faut to sala ba 100 to sala ba 100 000 to sala ba 50 000 to sala ba 10 000 non et pas na biso eza bongo te o nyonso tout to kozwa yangwana nde eza ya biso surtout ceux qui ont ba salaire mais surtout quand ceux qui to zwa ta 2 personnes na mois batu oyo bazo sala wana bazui quelque chose na bango en tout cas motema Maman Bijou eza na kimia parce que biso to kimamba mbango te vi balobi malembi eloko malamu eliza na musala oyo eza kaka ba connaissance oyo ezoyela biso ye mususu connaissance moko boye na sima na ye ta mususu aki na maison de passage mais afungoli ota mususu makambo ebele mbote na pire vie nanga azala na arène otanga nanga kombo na ete donc zo memanga la banzela ba conteneur ndenga sala ba conteneur na yebi Maman Bijou un jour yakana katela kwata moi
un maître na yo to comme solo là azaki na madame na ye na France na pesi bango mbote basaki séjour na bango kitoko na appartement numéro 6 basaki pe séjour na bango bien ye na mwasi na ye babimaki sans problème o babenga on est problème to yo kana ki vraiment ti na suka donc bandeko bazé belé akende kuna ta mso ki kuna après koyeba ke oui azana eta msusu mutu aye kosala bilanga na ye tema biso pe to kota penza ba côté wana meto bazara penza na ngote mais apeso moi mayele lobi waouh nga pe nazala na ba place nanga pourquoi pas nazongela musala na nga bilanga otali penza ke oui aye eta msusu mama ba élevage na yo bi nazala na terrain mo bezo chômer na sina clôturer portail wana ba ngulu ba ku kota na ba muti donc mayele zo ya toujours mayele zo kola mama bijou so la na bien surtout ngana bala mibalo to kende kokuta na kuna ba mona ka wa apeso ka mbote voisine maman mokonzi nga bien nga en personne donc toujours sur la bien to tika la ko bengana donc azana problème na ya bengi yo tam susu papa na biso aller avant na Allemagne awa mona wa benga yo avant ka bidor ça fait longtemps na yo ka yo teneti lelo ba uti ko pesa ngambodi avant dans l'appartement numéro 1 à cela séjour na qui to ko umela rakuna akitara na madame na ye donc ba connaissance les autres kala tous autres kala na ba connaissance ya ngom tezo sala biso to sepela na musala na biso ba o bazoya bazoluka problème ba mo bazokutana oyo luki na problème na mama bijou yeba ka akenza ba confondre biso tozo kende donc ngali ndenge eske to koti si liboko to longola liboko na biso te pona bino bozoluka la biso ba problème tango yozo luka ba problème tam susu okanisi yo ye pona ko étouffer musala na biso mais biso to continuer ka biso to lembate pona mutu moko biso to lembate pona 2 personnes parce que ba o bazo ke ne kovanda kuna bazo za ebele par rapport ya bandeko bazana Allemagne a tam so luko lukela mama bijou do problème parce que yo tam susu kendeki kuna ozaki tam susu na boule que il fallait pas kangela yo 2 chambres salon cuisine mbongo yo pesi tam se ko kita msusu na valeur abo tam yo okende kuna otenga la linga kiboye na zongisa kiboye oluki problème na tam yo okoluka ole oya o expliquer ba tout bien tina nini ya problème na yo non olinga kata msusu do bebisi la biso ba réputation na biso wana biso tozo kipe yango te tozo tala ngo kutu te to kanga misu tozo yo ka kutu te biso tozo tala bato bazo kende bazo ya okoti tam susu yaki na yoka pona maison de passage après to tika na ba relation malamu après mama bijou tam so fungoleli yo makambo susu tam susu yo po fungoleli mama bijou do makambo susu tam susu kutu bo komi na boule tam susu banda ko travailler tam susu na mama bijou tam susu ba relation ekubi tam susu koma wana so monika mutu alinga kende kongo te contacter mama bijou do asola bien donc tozo fu ba porte zo funga ba porte zo fungama tozo tala penza mbongo te tozo tala ba relation na biso oyo ezo ya ezo vanda tozo koma vraiment famille pona libela ezala mutu musu penza ko benga mama bijou mama bijou ngana okende kini za brisque mais pour le moment naza mbongo te to sa ninga bio yo zangati kende na yo na pesa ka nini kuna na oyebisa ka kuna na oyebisa ka gérant ya fungelo porte alors tout no mbongo te loko to futaki déjà na poto akei na epe asali na epe séjour na e bien tant azonga tam suna limana comme peso mbongo ndamda donc ba relation penzezo eza kokoba na sens pe mususu pa kende kine peka na maison de passage afuta mbongo na e bien makameso tout bien to ebi na biso mokilita zongi na na poto azui problème atali entourage nanga naza na mutu te akokopesa nga mbongo aboy na lukana mama bijuti mabas Kout a bengi pe mama bijou sala masolambo nga bien natika na nga sala na masolambo te mais yo za kundet olingi kambe o 2000 ba peso pe 2000 mutu musupo ko sala botam so sali boyo wani leta mususu voyage na yo mama bijou do alobina ndengo salinga boye o kangisa ngata mususu place pona 1 mois o bomanga tam suna longola pourcentage comme boudé ou comme loba mais ndeko la bino moi ça zo sala musala on a zo sala ezana ba travailleur tant yo kangisi biso déjà 1 mois o kangisi biso déjà 1 mois biso tozu ba touté c'est-à-dire tikata pourcentage parce que o kangisi ki biso place on il fallait mutu biso ko tana obote ninga be comprendre so tam suna foot on a pété mais mama bijou do le ba on sait jamais to yebi mokilité parce que oso beti singa déjà libaku nga la binga na travailleur ka bongo kangisi nga place
avant ta msusu 2 semaines au lobby na yo côté comme ta msusu na Congo zaki na tana na ta msusu o vérifier o zongi sabwe o comme na Congo comme lukila batu ba problème o te na zongi si boye na lingi si boye te kaka même jour mais ngana sina kangisi la ki au place et comme que maman bijou lobby na kaya biso kata 30% au boy na yo o boy na yo pona tozala biso batu mwindu to banda ezala te ke to banda ko benda na maman bijou ta msusu na boye ba problème na peso mbongo na yo mais awa au salé biso réservation au yété au salé biso réservation même jour ka yo kiti bo bandi ko luka ba problème ozaki na tana ya ko vérifier au komi kuna sur place bandi ko luka ba problème to kata ambongo po biso to nga ko perdre te wana na bandeli parce que ça ya batu mi tina siko bazo comprendre c'était donc ya biso to sala musala na biso ki nango wow to za na biso bien maman bijou lobi vraiment moi si ma casse donc to banda na ba boutique batu baloba batu bazoke le côté na boutique bangwanzu ekoma bayangwanzu banini boutique ezala na ilo côté banda kala mais biso to koba aka na boutique to gagner na biso ya mingi te meza musala mo to sito misala na ngo to koba aka parce que na ngolo bala bino peut-être na minute so ba ebisi na bengi qu'est-ce la maison de passage les gens à combien tant que ça non bon côté qu'est-ce la boutique les gens à combien ba na moi 700 na ba donc tozo côté sa côté nyonso tozo côté sa côté nyonso côté lamba so to monani to teki kana même place on a to futa na biso maison te par rapport OK na ndako ba to ko mo futa maison tam sous 300 futa travailleur to meka ba misala bongo to kokate même sous na mbongo na ya o pesa ki ya garantie comme na ka ko sila parce que ozo tekate. Mais pour le moment, ça va salir biso grâce tout ça la boutique na biso na place to futa raté donc auto rozeuse à biso kaka ye même gérant wana a oteka na boutique kaka ye même gérant a s'occuper na biloko à boutique kaka ye gérant wana zo s'occuper na maison de passage bo monite ke ka mutu moko azui des rôles bozui na bino mbongo ya maison de passage te ateki na biloko à boutique bozui mbongo ya biloko à boutique te maison de passage efuti afuta makaka donc tozo tamusa na biso tambola bongo mama bijou do alobi lelo za ya biso lobeza ya nzambe biso tambola na biso bongo mba onde pema o tozwa ka to sepela nango toza na biso ba riche te mais na malembe nzambe alobi so za na mokili za kutu nzambe batute na mokili soko lingo reçu otie ka assuré otie olingi d'abord olingi eloko na yo otie sérieux donc otie nini lisusu otie sérieux olingi eloko na oyebi pe loko zo sala nzambe otia ka loboko biso tous les misato na tangi tozala na toyebi eloko tozo sala tolinga musala na biso makasi nini lisusu na ototanga tolinga musala na biso toyebi eloko tozo sala et puis toza sérieux tous les trois là tozana nzambe otia ka loboko lelo te lobi te to pambo makaka et puis aussi to pambo na biso. Donc on aurait pu répondre yo azma kiangwana donc maman bijou naza sunelo ko lobate toza vraiment na ba waouh te na lobaki to gagnera 5000 to gagnera 15000 penza tozo gagner tozo ko lia non maman bijou lobika muke o biso tozo pona biso ekoki eloko amalamu pona biso ezaka ba connaissance o biso tozo zwa parce que lelo maman bijou comme na zende na zabo lelo na robe na vandi boy en Allemagne naza na batute mais si on a un problème na begi tam so intel ngo alala na appartement nanga mais akoma famille nanga nazana besoin information mo bila mboka o ya zana ngo a pesa nga facile so pe nazo asala na commerce mo bona nina ya na mboka ya na lubina zo ya osala ba container to sala a yamba na enga na musika bo so msu nazana eloko mo bo tam su problème mbongo so na bina contacter ye to so na biso. Donc c'est ça ma connaissance maman bijou comment nango na comment ba connaissance moi comment penza ya bien vanda ba to bongo jamais ba ko longola mitu nanga parce que ba markanga okende na otam sous pour na likambo maison de passage mes familles tikala donc ba to boye siko baza ebelé par rapport ya ba o ba ya ki ba luka ki ba problème ba o ba ya ki ba luka ba problème ba ko mata ka traiter o ba ya puis ba tuka ya Allemagne donc c'est ça. Donc na lingi bino mingi na kotika bino boete na si tozozonga lisusu na azmak tozongi na azmak après
après ce botali Azmak Mama Bijou d'or zonge la bino parce que tozotie la bino ba publicité tozotie la bino lisusu tozotie la bino ba publicité na nouté tozotie la bino témoignage ya ndeko moko boye azape star bon Mama Bijou d'or zonge la bino bana poto boti ko la réponse oyo mama nanga Bijou Bidor mosi moi ça pembe o apesi bino ba positif oya mona na vie c'est-à-dire que moto asala eloko pona pertité moto asala eloko pona a bénéficier nde to mona na ba classe batangisa biso toza na prix d'achat prix de vente suka na to bimaka na bénéfice veut dire que bana poto boy nyora eloko moto asalite boyoki mama nenga lobi alobi ba bien oya ya sala biso to vivre kana sima wana tozala wana toliaka wana mamne se uta wana c'est-à-dire que moto tango asala eloko aibi bit eloko nazo salela aibi bénéfice nini oyo aganya na eloko. En tout cas, merci na bana poto o tout bo sengenga bana ngola bana kishasa ke boye ba mama ganyaka ndenge nini. En tout cas, boyoki pièce rare de grâce mutela yo moko yoki tisa sugar la katangese na Luanda je sali et place aux ali na bosani le soute secret de Toulouse mes condoléances babi soit fort zama mboyaka kaska muke babi papa Fede papa na kizo ba fitire canadien babi pareil déjà za maboko na bino guys atonga mobutu moto pamba sugar baby bébé formidable babi Azmak yeyo babi journaliste na bino comédien na bino bolingaka mamoshi mapendo na Luanda na bosani yote diamata e zozokana na bosani opete balobi ezalanga boye misana na watu je mukamata madesu babi watu je mukamate madesu azawana yebi magambo vidike boze bele pona mabanga suna otala wana sakina molasi boyka en tout cas babi le 4 septembre tozana rénover dikeli na terrain Bouddha boya bo mona mambo danger vidike to bengi bino to bakaska moke kabole mafumbe Maître Dramotina, Maître Kolbi, le beau que les Sarabakata Kate. Yébena, autant de ces montagnes, Maître Kaluch, en tout cas, n'a pas la bino, en tout cas, merci na réponse maman Pessibiso. Ciao. Ok, bah aussi comme on a des collaborations à mobile, la combo à Azmak. Azmak, il m'a ici presque vidéo. Oyo. Maman Bijou d'Orient, surtout na Lobaki. Si on a zoté la bino, notre star, Azmak a posé ma question parce que star na bisoana, Azawana. Yé musala na ye azalaka wana tellement za na confiance à Mama Bijou d'or mingi avant da wana ye bali na batu na France na Belgique partout na ba Afrique du Sud donc comment ka soki azo yamba mutu donc na ba Lubumbashi soki azo yamba mutu proposa batu wana kaka appartement ya Mama Bijou a proposa bon ka place wana donc banda ko yela nga batu ata plus de 10 ayaka ka na batu et puis batu ne bazala jamais d'ici yangwala a témoigner pour la musala na biso soki to silisiye Mama Bijou d'or direct na la bino ba publicité bokende te botala ba publicité na biso maison de passage mutu nyoso za na besoin okende Congo contacter nga na numéro ekobima na suka donc ça la réservation na Mama Bijou alobinga na kanga biso ka place na mbongo tokoki kotinda yo kende na obongo boko benga biso za bande komingi pe ba benga biso basi bakita na kini okiti na kini wana ezala jeu de chance okiti na kini Mama Bijou naza déjà na kini ndenge nini ngana webisa wow pour le moment ba place ezali kende ba fungoela ba porte pona ba place pona penza place na yo chambre oyo lingito solo la et ça la maranango mais ça ba période mususu ezala il faut kanga place na yo parce que surtout appartement na biso appartement ya C wana net appartement numéro 1 mutunyo surtout a préférer yango mutunyo surtout azwaka yango donc comme si yo ya na boule que vous avez besoin d'akwa C vous avez besoin chambre salon cuisine et ça déjà occupé. Mais tant que tout le monde somba billet ce que benga ki Mama Bijou olinga ko zwa na place wana mais tellement olinga ki okende kana ki tant que okuto ngeza occupé Mama Bijou za elo ko sarate donc yangwana tout ça la réservation eza Mama Bijou te réservation za la depuis kala batu nyonso tout basala ka yango sala benga nga sala nga réservation et puis réservation za na mbongo réservation à pamba ezala ate biso réservation ezala na moitié mbongo na yo soki to kangeli au place au cas où okei Congo. Au cas où il y a annulé, c'est avant un mois, avant 2 semaines. Pendant que nous avons position, ce que soit ligne place par rapport net toujours lingate net yo comme le bina lingite mutakangela ki onda kutamsu pendant 4 mois, pendant 5 mois. Natieli bino de konabiso mobali asali vidéo ya ba témoignage après natieli bino ba publicité Mama Bijou d'or alobi olingo kende Congo c'est la réservation avant benga Mama Bijou
pesa à compte na yo po bakangela yo place. Toza na voiture na biso ya location, Nicolo ezaki na location et pas ya mutu panda ba mois ebele. Toza na voiture à location ezalaka moko, yango pe basalela yango réservation. Toza na boutique na biso, toteka bilamba, toza na ba blouse oyo, toteka ba fantasy, toteka ba biloko ya maquillage, toteka biloko ya toilette. Ezaka na kati rebunde komo wa mwasa tunenga wapi boutique. Donc alinga ya kuta boutique ya munene na prince etandami beno boutique na biso na kati ndako. Boutique na kati ndako soko yebi peto yeba pete ke boutique ezala wana mais soko koti ba fungo yo lo mona pe to na ba sac. Au moins to na ba mapapa, to na ba talon, to na ba robe, to na tout. Mais na kati ndako. Donc tout ça là bongo parce que biso mongo to yebi. To teka biloko na ligne parce que maman bijou na na WhatsApp nanga on a sala vente en ligne, on a la publicité na kati, na sala rappel na site nanga moko na sala la vente en ligne, na tira la publicité nanga na kati. Na ba Facebook nanga ba to ba yebi ki na sala na boutique. Eza mutu musu peta musu ko benga maman bijou, donc tam susu na ligne na ki fête ya mariage, est-ce que vous avez robe à soirée? Maman bijou, na ina sala mutu cadeau, est-ce que vous avez ba vin? Maman bijou, to teka bongo. Maman bijou do abimba mba on dépé mati. Tout est bongo. Et puis ils ont des bateaux qui na 4 maison de passage na biso. Bana combien de bana France va sombelanga ombia? Combien de bana France va sombelanga mafuta Nivea? Combien de bana ya France va sombelanga la cour? Donc tout est na biso ka bongo maison de passage na biso ça na 4 ndako. Benga maman bijou non comment on appelle ça? Boutique ça na 4 ndako. Benga maman bijou d'or. La personne numéro gérant tout que nous visiter boutique na biso omona biloko penza ya kano biloko penza ya wow ya GT. Botala ndeko na biso mobile sali ba témoignage na ye après na suka botali ba publicité nazo zela onde ko yo okende na aucune calamité benganga sala réservation ya place na yo ozala jamais déci bye. Ala sabi flate ki toko yo na matonge na kalamu irebu adrasete ma bijou meza na yo mama. Merci vraiment artiste na biso watuje mukamate madesu au caméra Bidor TV ya mama bijou Bidor depuis Allemagne yebi ama mwabeza la kamisia na biso na yebi ko lela caméra ya mama bijou parce que omoni ba bien mama bijou sali na ba flat na ye obioza na moi témoignage ya bato balali kuna ba se retrouver na yebi te olobi na batu nini oyo moni pe obengi batu to olobi na batu nini batu bazana posa ba yeba moi témoignage moi ça la bien flat soana est-ce que ça ka kitoko flat soana batu ba lo ba trop est-ce que ça peut comme va véhiculer si c'est là mais bazana posa ba yeba est-ce que ça normal ou eza ba mensonge car pour mensonge les trop voilà tout cas merci mingi na ma bijou Bidor moi si moi ça pembe makas lelo ka seli biso na kisasa na matonge moni flat wana ngana zana batu bazo uta poto bazo la wana bazana ba témoignage ya batu o ba uti poto bazo neti banani neti papa Fede soka ye alala kawana ouais neti triste shuka soka uti Luanda ye dinga za kasa makamune alala kwa mabishi po eza assurance ya sécurité ya assurance ya groupe ya moni ko ma tonga teke kune kendati eza assurance to so la wana ndo péranger ote ozala lezi ope monet ko na poto mais so bimeli bando comprendre ça victoire Seconde na bato bayebi yango tokolo bana bango ndenge nino bauta poto so bayeba ya baya kote kuna to ko kana na loba ba bobuka na te o bna so loba na kisasa bobuka na te soko ye adresse zaka moko irebu A37 mama tongi wana na kalamu o mona flat hotel Bidor eza na ba condition moko bien eza confort mais na yo eza na resto bar eza na resto eza na bar eza na maison ya solo maison da biema so limpe uti poto ta musu mo bilamba o sala moi avec o bosa mo bilamba ma bijozo la tsala ba parfa poto tout duka na ebiti alimane kitina kata matongi merci artiste na musicien moi dédicace moi libanga papa na mino zanga ate sala moi bien quoi ouais dédicace mingi na bosa nte toujours papa Fede papa na lost ki zubadi papa na l'Occident na bosani te ba mbote so ebele na triste shuga la katangezi yesa mama na biso ya groupe quoi na bosani saki na mulasi le 4 septembre ba tunyoso ba ninga ba mona de deux so mona de na kanga kikeli to beta na kupa kikeli bo pa isanto na en tout cas au lekati le 4 ya bona tera buda na njiri les amis de saki na mulasi to za wana to beta na groupe kikeli la pesi moti na sosoka na yeso bosani na pesi na shasha mushashino le monde de matata sanga vinda na Luanda la belle chede na bossanité en tout cas Lionel Messi ndela kachama na naturel donc pour ça na ba monter wana ko na biso merci vraiment
na bato tout la chaîne moko Bidor TV ya Mama Bijou Bidor de Pralman. Merci na bana Luanda, merci na bana Kinshasa, merci na bana Poto, merci na Mamushi Mapendo depuis Luanda, merci na Tisha Sugar la Katangese babile gato lobaki. Bona da témoignage oyo ya artiste na biso yeba mema bato o ba ya kozala Irebu à 37 na flat hotel ya Mama Bijou Bidor ko za resto bar flat nyos na kati fedike boyoka papa artiste na biso Pacha Masese azaki na iloko koloba po na bino bana poto en tout cas bonjour artiste. Bonjour artiste sous Azmak nouveau boga journaliste artiste. Alors oui, au chaîne moko ya Mama Bijou Bidor oyo bazolanda partout dans le monde. Témoignage ni nous en avons na kati flat hotel oyo ya Mama Bijou Bidor. En tout cas bato bazana poso ba yoka yo parce que ça là bato bien ba comprendre que eloko nini ya bien au maman asalele biso. Ouais, témoignage na ngai eza molai mais donc noka mokuse. Mama Bijou Bidor bisi kozali ba mbote ya trop. Merci na maman, merci merci. Lelo kosaleli biso awa na RDC. Pour flatter bon na Kasavubu. Atana comment mobima na loba na flatter te, na flatter ba tout mais ezaki toko resto bien ba chambre mouski toko. En tout cas, quand c'est un Algérie, à Otaki Luanda, ayaki na flat na bino, na Ireboa, azaki akeyant, azaki toko, olala bien, oyaki toko donc il azaki bien. Yekate, na sous le deuxième témoignage, grand frère na sous sa Otaki sous Allemagne, il va zaka na flat na bino, donc en tout cas commentaire on les était belete. Ouais, on t'a commentaire belé, ezaka ande bana poto bana ngola boya na bino kaka flat eza na oka moko na Kasavu na Irebu à 37 na bi restaurant za wana bar za wana même ngambo ko na no mema bato so vandi wana ozana kimia social accueil ola na bien vraiment donc bato tout on a na bango awa bazala des cités azimaki en tout cas yebisa Mama Bijou Bidor a continuer toujours au sala biloko ya bien lors du toko po et bonu pe na ye bonu pe na ye merci na bana poto boyoki témoignage artiste na biso Pacha Masese ndeka na ebise bino na bino ke biso awa na Irebu ezalaka boya biso ana Irebu makamba mitoko o lingo lala o mutuko ya ozwa au restaurant bar tout ça nango eza bena très à l'aise en tout cas ça les bien papa pour nous aussi ça moi ba dit nazela bino ba séjour no mieux de ça boza décidé boya mnoka na Irebu à 37. Merci bana poto boyoki artiste Pacha Masese. Quant à moi pour finir na bossa été mettre Tramontina zawana na gata régime mettre Tramontina babili ko feliki mbasu na passe. Ouais, mettre Tramontina. Mettre Nessi babibe Nessi ngale. Les jeunes pas trop pour la personne ba mota to la bossa été mettre Kolbi le bogo lesa ka bakata kate a na zakate chez ya Willy. Ya Willy ko so job ya Willy na bossa été maman na Altex Batila. Depuis Belgique. Na pesi sous mote Didi Mole la canadienne la bosanité azala ya kala balobi kabo mafumbe babili le jour à madame joyeux anniversaire babili le tozala s'il vous plaît bana poto limisa vraiment nous ya kinzomba le joyeux anniversaire en direct les recets mafumbe centre-ville tiga bientôt voici mafuzi ya kala ukudili. Merci pena bana poto balobi biso awa ezalaka na oka boye na Bidor TV basanti bazali CG Cliff Monzi bambota tro siko ozali na bosani te mama nanga fololo kalila na Paris Marlène Kachama na poto Pablo Escobar na kati ya Paris na ye na Belgique siko namona Manu le Roi babi ya rien à dire Tricia Sugar la Katangese depuis Luanda Sakina Molasi boy kama sa pembe Sari nzoi na Luanda d'Europe na Nigeria balobi boze bele vedi ke boza ebele loka boze bele ba o bazu pete bazu cercle de Toulouse mes condoléances babi cercle de Toulouse depuis Toulouse mes condoléances babi en tout cas soyez forte ezamba makambo oyo eyaka na vie on est de cœur na bosanité timbali pasa na Toulouse guys atonga mobutu na Paris artiste azimaki yo pona kozonga pona contacter nga numéro na ngeza plus 243 090 620 26 49 plus 243 090 620 26 49 na numéro ya WhatsApp eza plus 242 05 38 29 388 plus 242
07 38 29 388. Papa, mon numéro de Mon numéro de contact est plus 243 89 70 73 675. Plus 243 89 70 73 675. Adresse nana ou page nana Facebook. Ou bien tu peux ma CCBLN TV. Page Facebook, ma CCBLN TV. N'a pas la chaîne YouTube nana. Place ba Eve Zali. Tout le programme, tout la salle de même communication, tout marketing. Ou bien tu peux ma CCBLN TV. Pour recevoir des détails nana artiste. Merci Azima. Voyant Simba Bogartala, hey, Esalina Ndengena Yomwane, Balobi Tokota, le Lobi Sonyo Sona Bila Boutique, Tokota Bisotolata, voyant Simba Bogartala, Ayesalina Ndengena Yomwane. Maison de passage Nabiso. Maison de passage Nabiso Yangoyo, maison de passage Nabiso Ezana climatiseur, Ezali climatisé. Maison de passage Nabiso Ezana Matonge na Irebu A37. Maison de passage Nabiso, Tozana appartement où Ezali a 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres on ezana ba toilette na kati. Maison de passage Nabiso Tozali na appartement. Oyo ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre ezali, chambre, salon, cuisine, salon ezali ya munene, comme koko yamba bapaya na ona kati, comme koko yamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimara kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekeyi, totie essence na kati ya groupe. Ndaku na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza ko bengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini? Voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro oyo moni. Réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci. Occasion, la champagne occasion à notre tombola. Pendant yango le 7 juillet, le 10, toujours sous qui ça. Bateau sur pour mon ya baye ko zo cadeau na bango. Yango maman les choses pour la champagne. Oh voilà la mille qui a la mille. La bidon, c'est bien vous la moi. La voix va sur. Ngamo pela mela mamuke. Ouais, babi bana potom bien souvent yango net ebisaki bino ya tombola.
toza pena awa na ye moko grand poète même Maman Bidor en tout cas ambiance ezoleka kitoko ne lengi en tout cas bana poto très à l'aise nous omoni bafungoli champagne pa mama tombola ya boye ezala te tombola ya boye nalobi ezala te ezala kaka awa ni par ailleurs chez Maman Bijou Bidor toujours na inter toza toujours na matonge awa na commune ya Kalamu toza wana Irebu A37 bus abi ane makambo abi ezalaka nega toyebisa bino guys atoka so qu'il faut vanda faut vanda oza très à l'aise abi Didi Mole la canadienne ozala toza na ba étudiante la cadette awa toza na ba belo veut dire que eza oyinda la référence j'étais Zali. J'étais tout ça qui est comme une voilà, il y a qu'à la tête. Moi, on a bien Sindega toyebisaki bino toza na ambiance na biso ya tombola awa pena vedike eza ya koyinda bato babandi kolia vedike nayebisi bino bato babandi kolia nde toza na mere na biso awa mere numéro 4 alie mpe ya ye mere namoni olia olingi mere o namoni osilbia merci bena banini. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye. Oui, Botali, vidéo na biso, il y a publicité, voiture na biso eza na Congo, Mutolingo kende na yo Congo, contactez Bidor TV na voiture oyo tu komona okozala jamais déçu parce que Maman Bijou d'or alobi eza po na biso ba diaspora. Maman Bijou d'or na zana besoin ya ba partenaire. Yo partenaire place aux alliés, contactez Maman Bijou d'or. Maman Bijou d'or a besoin d'un micro, Maman Bijou d'or a besoin d'un ordinateur. Vous savez là na musala nanga soko lingi au soutenir Maman Bijou d'or na musala na ye numéro nanga ezawana. Merci.